JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya kolinga baninga pe aza moto ya monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto ya mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci bandeko na ngai nayaka boye poto sololaka esalaka bien makasi kasi nakosenga na oyo ezali mbala na ya liboso alanda ngai amona ngai ayoka ngai ekozala malamu mingi to s'abonner na chaîne na bino bandeko to s'abonaka puisque ko s'abonner peza ko motiver ezopesa masu makasi na sara be mission ya kitoko ya malamu po toza en ce moment na ba problème ebele ya ko régler mais oyo tozo vivre eza mingi immigration eza ko détruire ba famille bandeko immigration sur immigration nazana masolo ya kobetela yo te. Bien sûr que oui, nazana masolo belé ya kobeta, mais tor le blanc masolo o ezali motuya ba principaux titres ya mikolo yo ezaka eloko moko immigration. Ndeko yo linga lo ba immigration te linga lo ba nini? Na ko betelo masolo ya Château Rouge, na ko betelo masolo ya Mitakala. Na ko betelu masolo ya mutuboye ya finga mutuboye masolo ya barando non pas du tout nga na zawana pona ko réveiller ba conscience. Alors bandeko na ngai ndenge bo landanga boye e sala bien makasi mais na osenga bo partager to partager ba émission et tant to partager ba émission eza ko fongola moko na ba mboka autovandi. Et pour partager l'émission le bigate keo et silika wana te, il faut aussi activer la cloche ngonga ou la notification. Et puis ko inciter baninga ba s'abonner, famille ba s'abonner, bo s'abonner partout aux autres vidéos bo s'abonner na chaîne yandeko na bino JDK John Diamonique TV. Na la bino masolo ya vrai, masolo à la source. Et puis chaîne nangezaka chaîne moko ya ba information. Il y a des conseils, et puis, dans le vérité, o ezali na nzela. Soki yo sepelite, okoki ko désabonner na yo, okoki na yo ko zappe biso, mais tika biso to beta masolo na bato bazana posa ba yo ka makambo ezoleka na kati ya immigration. Alors, avant na ke musika, na kopesa na mbote na ngai na sponsor officiel ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. L'honorable, le bourgmestre, monsieur le maire, il y a commune, il y a Bandal, Afo Ndofula Mampuya. Na pesi mbote na ngai na général Michael Josh na États-Unis d'Amérique. Na bosanité pasteur Gilles Bo Dibonza na Caroline. Merci. Na monaki o nyuso za kotinda prochainement bandeko bakomona il faut to lobelaka bato ba aider o bazako pour soutenir chaîne et pour soutenir soda ya poto. Alors, na profiter pe na pesa mbote na ngai na Kati Siamundele USA États-Unis d'Amérique. Na pesi maître Alain Lyon ba mbote siko zali. Alors,
bandeko na yo bet le nom du solo ya immigration ndenge ezokendele ekende mabe ekoti soki na mabe ekoti makasi. Alors ndeko yo siko vandi kozela te na ya epai na yo na ko betlo masolo ya mutakala na ko betlo masolo ya bazoba na ko betlo masolo ya ba mama ba TikTok ba binaka tous les jours na ko betlo masolo ba to ba sona ba finga na tous les jours na ba rando tous les jours. Non, ngai te nga nazobeta masolo eza na nzela o eza ko lamusa batu e fongola batu esprit. Un vrai Congolais, un vrai Quinois azarana bon esprit. Alors soki bandeko na ngai nazoya boye eza po bozwa conscience. Eza te ke yo nazoya ko nuire na ba vie na bino, eza te ko na yo déranger bino. Soki yo se sentir lésé, ou se sentir dérangé, bima, zappé, désabonné, koyate awa to betaka masolo oyo ya malamu. Ya bato ba un esprit ya bien. Bato ba yebi ko raisonner. Alors, bandeko na yeli bino soli solo ya immigration. Immigration na lobaki na bino bandeko na ngai bato yo baza na kati ya immigration o baza ba moindo ba africain lokola biso yonanga. To kanisa ki kezaka sengo mingi baza na kati po ba lobelaka pe cause na biso, ba bundelaka pe biso. Mais malheureusement, batu wana bakoma na bango mindele. Batu wana batourna na bango quand balusa veste. Ça veut dire que batu wana bakoma pena donc contre immigration, mais baza batu moindo lokola yonanga. Ba africain o bakota na kata politique, ba politique ba mboko yo na France, partout na Angleterre na bamboka nyonso ba africain o bana kati bazali ko nyokola su biso moko ba africain. Ça dit bazali contre peuple na bango, bazali contre continent na bango. Dit jamais vu. Au moins na jamais mundela kene na mboka moko boye ya Afrique akeza contre mboka na ye. Jamais, dit jamais vu. Mais ba africain lokola yonanga o bazana kata politique ya France, o bazana politique ya Angleterre, ya Finlande, ya Suède, ya Belgique, ya Suisse, partout bazali contre immigration. Et pourtant bazali issu ya immigration bango moko. Vous imaginez ndeko na moindo a wanga na yo. Paul lega na mundele, tambola na mundele, azaka na mundele, akomo wanga na ndeko na moindo. Akomi ko luka mabena ndeko na moindo kaka po parce que azana kati ya politique wana, azako vivre na politique wana. Bandeko na ngai, quel motema mabe. Tolobaka ennemi ya Congolais zaka Congolais. Ennemi africain, ezaka africain. Po makambo nazo mona onga na moni na otela bino video. Na yepse bino na émission liboso na premier épisode. Épisode 1. Na yepse bino que boklanda deuxième épisode. Na épisode 1, na yepse bino que Madame Huguette Tienia Oyazali députée d'origine burkinabé de nationalité française yé a voté contre ba étudiants. C'est-à-dire loi oyo eza ko permettre ba étudiants bazwa visa ba otanga na Europe ou bien na France, na France. Yé moko ayaka na visa wana. Yé moko ayaka na visa ya ba étudiants. Le loi komi awa atangi ba classe na bien, certes. Azui ba diplôme na nyonso, azui nationalité française, ayo comme député na gouvernement français. Lelo abaluki a commis contre o yemoko ayelaki, c'est-à-dire que yemoko ayaki na visa ya ba étudiant, mais lelo azako voter contre visa ya étudiant étranger pour baya awa na France. Bandeko na ngai, est-ce que vous trouvez ça normal? Yomoko oyaki na visa ya ba étranger awa au sein de ba classe au profiter na yango aux huiles en nationalité au commis député
mais lelo na kata ki députation na yo okei ko voter contre mena bandeko na yo bazo ninga ba yaka na même visa ya étranger pour ba ya otanga ba classe ndenge otanga ba classe yo boyi oboyi olobi non ngana voter non je suis contre que ba ya kotanga awa bandeko na ngai loi wana oya za ko voter ye moko soki ezalaki na avant ane ko koma na nationalité te ane pe ko yambo ko te ane pe ko koma député te mais le coup la loi nezaki na malamu azwaki visa ya ba étudiant aye atangi ba classe na ya sisi mamuno so to komi député au lieu sikoya fongo la porte pona bandeko na yepe ba ya batanga ba classe a lam subi ba koma ba député ba koma ba ministre mais non ya kangi porte alobi non je suis contre que ba yaka bandeko na ngai madame Huguette Tienia d'origine burkinabé bandeko na ngai quel motema mabe. Quel motema mabe. Alors, bolanda ndeko na biso lisusu kaka mutu moindo o yaza na kati ya extrême droite ya Marine Le Pen mais azara mingi na côté ya Marion Maréchal o bazaka bango sur na kati ya RN donc ezali Rassemblement National ya Marine Le Pen. Siko ndeko na biso mobali oyo africain yo nanga mais ye aolobela on dirait aza mundele, c'est-à-dire aolobela France on dirait mboka na ye, c'est-à-dire il faut arrêter les étrangers venir chez nous. Baza mutu mwindi lokola yo nanga aolobela na ba africain que en fait bandeko nanga ye makambu ya okamwa makambu ya soni mais bolanda na liboso na maloba na ye bongo nde tout ça la commentaire. France eza ya kobeba immigration oyo na bandeko na biso moko batu moindo bazali ko appuyer ke mabe ko mela bandeko na bango botala nanu niveau to komi na yango tola nanu maloba na ye nenga nzali ko boya bongo to kende na ba explication mususu to sala nango ba analyse tola ndaye botala na elongi na liboso bongo nde boyo ka makamuni ya soloba moindo lokola yo nanga. C'est par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas, de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez accepté de monde, ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque. Il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellent Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains. Bandeko nanga makambu ya soni. Donc, azoloba, on dirait mundele mutakoloba. Voir même que mindele baza soutenir cause ya ba immigré. Ba mindele belé baza soutenir cause ya immigration. Mais ndeko na biso moindo aoloba, o azana kati ya extrême droite, ya Marion Maréchal Le Pen. Alobi, on en a marre. On en a assez d'immigrés, des étrangers chez nous en France. Donc, et pas naïe en France. On ira botam, mais bandeko nanga aya koya aya sali betude na ye a commis lelo alobi peut-être que non on en a marre ya koyambaka ba immigré bazoya ko profiter na France bazoya ko profiter na mboka na biso do na mboka na ye la France abosani ka moto moindo bato aboye bandeko na ngai bato aboye bovana bango ndenge nini Afrique eko émerger ndenge nini Afrique eko avancer ndenge nini to ko avancer ndenge ni puisque akoloba yango na miso wa mindele. Et lui il croit qu'il a raison. Or je vais que azako boma continent na ye, azako boma peuple na ye. Peuple ya yomoko olingi yango te na mboka mundele. Biso tozawa ba soda ya poto to ko bunda po baninga bazwa mikanda. Mais non, batu mo boy bazali kaka ba noir ka lokola biso, bango balingi te. Ba modèle batoyo. Ba modèle ya ba mama Huguette, madame Huguette Tienia. Ba lingité, ba to avancer, ba lingité ba étranger ba avancer. Bref, bomoni bino moko na osenga ka bo partager et besoin conscience que voilà, il faut qu'on s'intègre dans mbokoyo. Alobi bien naba dans 60 ans
la France et Rosalara y a étranger, il y aura plus de Français. Donc, bah, Français, il y a bah, Français blanc. Bah, Français mindele. Mais il y a un peu alors, mitien na kati ba mindele que dans 60 ans, Nenge Lobaki, Marion Maréchal Le Pen, que il y a risque que dans 60 ans, Français comme ba étranger, ba immigré, ba noir, ba noir. Mais bandero nangai, tout kende wapi na ba mentalité boye. Yango na eko beta lisolo, ya immigration niveau oyo ekomi. Bandeko. Na kangi parenthèse wana. Mais, nous continuons qu'on a immigration, niveau nini est commis. Ça fait peur. Ça fait tellement peur. Na yoba inabino que l'Angleterre, na 2022, je crois avril 2022 ou mai 2022, bazwaki initiative que ba étranger, ou ba kota illégalement l'Angleterre, babano kende kobwaka na Rwanda. Batumi ba yaki yote za lokute ko sala bate. Yo kende kobwaka na Rwanda soza ka mutatembe. Yo Congolais obotama na tembe, obotama na ba orgueil zangatina o kende kobwaka na Rwanda ondima te. Rwanda ebeto chikote. Bolanda oyo ezoleka. Basi babandi, na Angleterre babandi ko tinda batu. Avion, bafretaki déjà avion ekendaki. Ezo kende ko tika batu. Keba oza na kati yo Congolais. Tana ba Congolais, na ba Congolais ya Mangala. Congolais ya Kinshasa, Congolais Brazzaville, Congolais Luanda. Keba okende ko bwaka na Rwanda. Ondimate otika la kuna. Zela oyoka. Bande konanga boza ba têtu. Peuple moko très têtu. Zela Olanda, o comprendre o nini, soda epota zoloba. Et ce premier vol, pour commencer, Landa malamu, tant so comprendre français bien te, na o répétant on a lingala. Mais landa malamu, yoka, makambo oyo eleka na Londres en ce moment tokende na bamboka nyoso tout ndenge bako traquer biso na immigration boyoka bolanda o ezoleka tolanda premier vol pour commencer vol Londres bolimbisa Kigali qui se prépare bolanda malamu boyoka malamu. Et ce premier vol pour commencer vol Londres Kigali qui se prépare sauf annulation de dernière minute. Le gouvernement britannique va commencer aujourd'hui à expulser vers le Rwanda des premiers migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un groupe attendu demain à Kigali où on retrouve tout de suite Simon Wolfart. Simon, bonjour. Que sait-on précisément de ce transfert? De comment va-t-il se passer au juste? Bolanda bien. L'accord signé en mai dernier entre la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel et le gouvernement rwandais prévoit que des milliers de migrants arrivés illégalement sur le sol britannique soient envoyés au Rwanda. Une trentaine de migrants devaient prendre le premier vol aujourd'hui pour Kigali. Une vingtaine d'entre eux seulement ont finalement pu faire annuler leur ticket vers le Rwanda grâce à des recours en justice individuelle. Finalement, il n'y a qu'une dizaine de personnes de nationalité iranienne, irakienne, albanaise et syrienne qui devraient donc arriver. L'arrivée des migrants devrait se faire à l'abri des caméras car les journalistes ne sont pas autorisés à être présents officiellement pour protéger leur vie privée. Ils seront ensuite conduits dans un hôtel d'une centaine de places qui a été rénové pour les accueillir. J'ai pu visiter cet hôtel qui accueillit encore il y a peu une vingtaine d'orphelins du génocide des Tutsis de 1994 qui ont dû quitter les lieux pour laisser la place à ces migrants. L'intérêt du Rwanda à mettre en place un tel mécanisme est surtout économique. D'une part, le directeur de l'hôtel va facturer 70 € par jour et par migrant aux frais de Londres. D'autre part, le
Le gouvernement rwandais a également obtenu 144 millions d'euros pour la mise en place de cet accord. Le porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda, a été clair sur ce point. C'est Londres qui paiera pour l'entièreté des frais de ce mécanisme. Les migrants devront à terme soit s'intégrer à la société rwandaise ou alors adresser des demandes d'asile ailleurs. Voilà, c'est un projet effectivement qui a été validé par la justice britannique, projet vertement critiqué. On l'a entendu par l'ONU, par des associations de défense des droits humains. On était avec Londres tout à l'heure. Des critiques très fortes également émises là-bas aussi. Comment cela est-il perçu au Rwanda ? Alors ici, l'opposition rwandaise a vivement réagi à ce projet. Pour Victoire Ingabire, la présidente du parti, un parti non reconnu par les autorités d'Alpha Omolonzi, le Rwanda n'a rien à offrir à ces migrants, alors que des milliers de Rwandais sont déjà au chômage. Elle estime que le Royaume-Uni fait porter la responsabilité de ces demandeurs d'asile à un pays pauvre et non démocratique. Une conférence de presse du gouvernement rwandais au sujet de l'accueil de ces migrants est prévue cet après-midi. Bandeko Bolandi lokola ngai na bao ba comprendre français très bien. C'est-à-dire que le projet a été validé. Projet ezalaki déjà validé, c'est-à-dire ezalaki na kati ya ndungu ya masolo ya ko discuter pour na koyeba ndeni ba kosala. Mais projet siko eza validé puisque il y a eu déjà 30 qui devraient prendre l'avion, mais 20 ezalaki annulé par rapport à l'association oyo ba telemela makambango, mais 10 bakei baza déjà na Rwanda. Donc bando kende malembe na yo pe congolais oza na kati keba o kende. Soza ka tetu oyo karate o kende. O kende se retrouver oza na Londres yaka po o lukavi na Londres, mais ozongi sou na Afrique. Balobi bien ba oyo ba ko s'intégrer na vie sociale ya Rwanda te ba luka mboka ni ba kende ko senga ba demande bango d'asile. Bozonga sous Londres ti. C'est une façon ya ko boaka ko bengana bino na mboka ya mundele. Ezali manière ya ko bengana ba étranger na mboka na bango. Ndenge pe ekoma na France. Na France ezo ya malema. Na ba no bango nyonso ba munoko moko. Baza munoko moko so yoki na Angleterre, yeba ko ya na France, so yoki na France et que de Belgique et que de Suisse et que de Finlande et que de Suède et que de Hollande et que de Luxembourg. Bango nyonso ba munoko moko. Ba premier vol ici bandi ko kende Angleterre, Rwanda. Rwanda, c'est un pays pauvre. Mais t'as la responsabilité ba pesi bango. Oye ba nous attend 1 centime T. Vous imaginez, vous avez bien écouté. Chambre moko par jour pour na immigré moko chambre moko par jour 70 €. Alors, Angleterre a payé 144 millions d'euros pour na ba besoin nyonso ba étranger ba kenda kovanda kuna ba tongeli bango ba place kovanda ba luka misala kuna esimba te ba tika la kuna kana pe France ko sala. Alors bomoni bino moko niveau ni immigration et panza na mboko yo wana tomoni na Angleterre bande ona ngai basengi na bango, il faut s'intégrer dans la société rwandaise. C'est-à-dire, ceux qui ont s'intégré dans la société rwandaise, Luka Mboka yo senga demande d'asile. Angleterre souté. Il faut mettre ça na kuna. Alors, bino siko tango soda pota ba bino que s'intégrer dans Mboka bovandi. S'intégrer, le bate, yezo ile ma solo ya ba immigration, yele ma solo mususu bande ko ngana lo ma solo ninga na yelo ya mutakala. Na betu masolo nini? Ya château d'eau, ya château rouge. Masolo na betu la yo, ya barando. Ya bato baza ko finga na bato, ya mwa yo ngina betu la yo. Bande ko ngai, to lo beta masolo za sérieux. Bomoni à Londres, bomoni na Angleterre ndenge nini, ba bandi ko tinda na Rwanda. Malembe. Ezali projet d'une 30aine d'années.
Il y a projet à longue haleine. C'est-à-dire, projet, donc, dans 30 ans, il n'y aura plus d'immigrés, dans Europe, en Angleterre, il n'y en aura plus. Parce que, quand ils portent, il faut boire, il y a un avion, il y a un avion, il y a un Rwanda. Qui est au bois na Rwanda, so aussi au bois na Rwanda, aux associations na Rwanda. Au Lugamusa na Rwanda, au Sana Rwanda. Un pays aussi pauvre. L'habitation est combien de millions d'habitants? Pas plus de 7 millions d'habitants. Si vous avez un bateau, vous avez commis Europe. Abundi, atamboli, bakati, ba Maï, ba Nini, ba Grèce, ba Nini, ba Turquie, ba Nini, Biunga, Bundi. Ayo bimana, poto, bozuye, bozongisie na Afrique, agini roboaka. Soit disant que, aozonga na poto te, aozonga soute libela, aosuka la kuna. Wana bomoni Angleterre. Si koyo, botala, oyo, ya Belgique. Na Belgique, ba botoli, mwana bébé, nationalité. Bande konangai. Eza, ya ko yinda. Na Belgique, ba botoli mwana ya bébé, nationalité. Bande konangai, to kende wapi, to suka wapi. Bolanda, malamu, dans le baki ba mboka nyoso yeke ndenge moko bo lingo comprendre ngate. Bolanda na Belgique ba botoli mwana nationalité na ye. Nationalité belge. Tolanda. Bravo. C'est un moment heureux qu'Adnan partage avec son fils d'1 an. Mais depuis 2 mois, ce père de famille palestinien est fou d'inquiétude pour son bébé né en Belgique. Ils m'ont demandé de rendre ces papiers d'identité. Si je n'avais pas ces documents, je ne pourrais pas prouver que mon fils a été belge, parce qu'ils ont effacé toutes ces informations du système. Ce petit garçon avait obtenu la nationalité belge à la naissance, comme le veut la loi lorsqu'un enfant n'a pas d'autre nationalité. Mais les autorités ont informé cette famille que ce droit lui avait été retiré. Un véritable choc pour son père. Donc en fait, les demandeurs d'asile n'ont d'autre choix que de retourner dans leur pays pour enregistrer leur enfant. Comme ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, eh bien ça veut dire que l'enfant ne peut ni avoir de papier palestinien, ni conserver la nationalité belge. Alors que la Belgique ne reconnaît pas l'État de Palestine, comment considérer alors qu'être palestinien constitue une nationalité? La justice du pays a tranché, estimant que les Palestiniens n'étaient pas apatrides, mais selon cet avocat, ces retraits de nationalité demeurent abusifs. Les instructions envoyées étaient totalement illégales parce qu'elles ne se préoccupaient pas de savoir ce que ces enfants vont devenir une fois qu'on leur retire la nationalité. Et donc elle crée, si pas des apatrides, à tout le moins des sans-papiers, et l'intérêt supérieur de l'enfant n'est manifestement pas la préoccupation de l'Office des étrangers. Les Palestiniens représentent la 3e communauté la plus importante à avoir demandé l'asile en Belgique les 2 dernières années. Le ministère à l'origine de ces retraits de nationalité n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview, mais conteste par écrit toute volonté de vouloir durcir la politique migratoire. Il n'y a pas de nouvelle politique en la matière. L'échange d'informations sur la nationalité se faisait également avant la guerre actuelle. Pour Adnan, en tout cas, c'est la double peine, puisque depuis l'annonce du retrait de la nationalité belge de son bébé, il s'est vu réclamer de rembourser plusieurs mois de prestations sociales reçues en Belgique. Bandeko nangai, bolandi immigration na Europe et sa blague te. Yo mutu ya tembe na lingi oyo kamakambo botinda bango nusu bata tembe. Bébé ya muke ba botolier nationalité na ye ba retirer passeport na ye belge. Et oleka ba suka wana te balobi na ye ke il faut que ndeko déclarer moi na ye na Palestine. Or na loi ba palestinien bazara apatride te, c'est-à-dire akozwa na mboka na ye te puisque azali réfugié politique. Donc ça veut dire que akori jamais kozala palestinien ni belge. Moi wana bébé wana bozo mona. Et celui ka wana te gouvernement l'État belge a réclamé mbongo nyonso oyo papa wana zwa pona bébé wana. A remboursé mbongo wana parce que ça sous belge te.
Donc bandeko na ngai bato basaka na biso bolimbisanga na seki mwa muke bato basaka na biso quel niveau ya pasi to omona na mboko yo bino ba congolais ba africain obolanda émission oyo de loin botala niveau to omona pasi na mboko yo ba botoli bébé muke bébé abotami na sol belge mais ba botoli nationalité ba boyi e balobi papa azongisa mbongo oyo mwana na tushaka banda ba mwa nyonso bandeko na ngai a rembourser mbongo wana nyonso immigration ezo nyokola biso immigration za ya ko beba wana bomoni na lakisaki bino ya Angleterre bomoni ya Belgique e botala sikoyo ya Allemagne bandeko na ngai blague ezate botala je basaliba makamboyo Bolanda. Pour Mohamed, l'argent liquide, c'est du passé. Depuis le 1er décembre, la quasi-totalité des prestations sociales de ce demandeur d'asile sont versées sur une carte bancaire. Celle-ci sera désormais son moyen de paiement principal. Avec cette carte, vous pouvez payer dans les commerces qui se trouvent dans notre circonscription. La nourriture et des vêtements? C'est ça, nourriture, boissons et vêtements, ainsi que vos tickets de transport. 30 migrants participent à ce projet pilote Ouais, en Allemagne, la Bundes. du Thuringie. À compter du mois de janvier, tous les demandeurs d'asile de la circonscription seront munis de cette carte, plutôt pratique selon cette Géorgienne. Mon compte a été crédité et je peux acheter ce dont j'ai besoin. C'est très rapide. Moins de bureaucratie pour la commune et moins de fraude aux prestations sociales. C'est en tout cas le but clairement affiché par la préfète. L'argent qui se trouve sur ce compte ne peut pas être transféré à l'étranger. Et on ne peut pas non plus y verser de l'argent depuis l'étranger afin d'empêcher toute tentative de blanchiment d'argent. Et puis nous accueillons ces migrants, nous leur donnons de l'argent. Alors c'est bien normal qu'ils le dépensent dans notre circonscription. Mais cette carte bancaire est loin de faire l'unanimité. Avec une autonomie financière limitée, les migrants devront restreindre leurs achats au commerce muni de terminaux. Pour le Conseil des réfugiés, cette mesure vise avant tout à dissuader les candidats à l'exil. Elle est le symbole d'une politique migratoire qui se durcit. Les gens qui doivent fuir leur pays ne se laisseront certainement pas dissuader par une carte bancaire. Mais c'est un signal pour tous ceux qui sont ici et qui ne se sentent plus les bienvenus parce qu'on les traite désormais différemment. C'est une manière de dégrader, de discriminer les migrants. En 2024, la carte de paiement pour demandeurs d'asile sera étendue à l'ensemble du pays, alors que les allocations, elles, devraient baisser. Bandeko na ngai bolandi toujours ba loi sur l'immigration na bamboka nyonso. C'est-à-dire que na circonscription, c'est-à-dire na ville oyo ya na Allemagne, oyo en Allemagne. Boyoki balobi bien que na bambule koya e kozala ba ville nyonso na Allemagne ba ko utiliser carte oyo. Alors carte oyo ngelo banini. Ba zimbongo ba pesi yo ba tsheli yo na kata carte na yo. Mais mbongo wana ekoyiko bima libanda te, c'est-à-dire okoyiko ona ke ça transfert na tindela papa na ngai ndeko na ngai madiamba na tindela mbongo na western mbongo ekende te moyebi mezate. Mutu paza na pot na Afrique atindela mbongo atela yo o soki bobenga ngo soki PayPal soki ni bobenga ngo soki na kin bobenga ngo soki nde tusala ke obachela mbongo na compte na yo na carte wana elekate e kota te mbongo wana ezaka utilisable na ville yo vandi mbongo wana ezaka utilisable, c'est-à-dire que erobi malibanda ya ville vandi te ya lokola bozaka na Paris so zaka na Paris mbongo wana esukaka na Paris, c'est-à-dire so bina ke sa course libanda ya Paris elekate donc mundela mayele koleka biso musika tout cela pour na kanga ba immigré. Bon, nous avons une solution, nous avons une ya mboka. Et ça peut permettre na bino beaucoup à soukou ya mboko te. C'est-à-dire baza ko mettre la bino signal d'alarme comme mekano ko ya awate pour souffrir. Bande ko ngai. Makambo ile kana mboko yo, eza blague te. Non c'est na yo zo conscience. O ezali deuxième épisode pour partager yango partout. Wana ezali na Allemagne. Siko boto kaka na kata Allemagne. Piège nini oyo kaka ya immigration ba allemand oyo ya extrême droite oyo ba raciste baza ko préparer
bande ko ngai ezali blague te. Ezali blague te. O nazolo bana bino eza makambo eza koleka ba vérité o eza ko salama oyo ko salamaka. Bolanda oyo malamu, bolanda malamu. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui a élaboré un plan secret au cours d'une réunion qui a été révélée il y a quelques jours et qui met le pays, non pas à feu et à sang, mais encore une fois qui plonge le pays dans une crise presque sans précédent. C'est la réunion dont personne ne devait entendre parler, mais qui finalement a fuité et qui est révélée par ce média allemand. Fin novembre dernier, il y a une réunion qui a eu lieu dans cet hôtel à Potsdam. Environ 25 personnes, vous allez le voir, voilà, ont été conviées par ces deux hommes. Alors on a un ancien dentiste militant d'extrême droite et un investisseur bien connu en Allemagne. Dans les participants, on retrouve des adeptes d'extrême droite, bien sûr, des confréries étudiantes ultranationalistes, mais aussi et surtout des membres importants de l'AfD, qui est donc le parti d'extrême droite allemand. On a par exemple Roland Hartwig, qui est le conseiller personnel de la chef de parti actuelle, ou encore Gerrit Huy, qui est député actuel au Parlement allemand. L'objectif de cette réunion, mettre sur pied un plan directeur, je cite les termes qui sont utilisés, avec une idée clé, la remigration, c'est-à-dire l'expulsion forcée de 3 groupes cibles: les demandeurs d'asile, les non-allemands qui ont un titre de séjour et les citoyens allemands non assimilés à la culture allemande. Ce sont les mots qui sont utilisés, et ce, même s'ils sont de nationalité allemande. Le plan directeur comprend même une destination pour déplacer les gens vers un État modèle, comme ils disent, en Afrique du Nord, qui pourrait justement accueillir apparemment jusqu'à plus de 2 millions de personnes. Alors du côté de l'AfD, aucune objection de principe. Au contraire, la députée Gerrit Huy, que vous avez vu à l'instant, a souligné qu'elle poursuivait même cet objectif depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui, la seule chose qui poserait problème, eh bien, c'est la faisabilité du plan. Comment expulser des Allemands qui ont la nationalité allemande? Alors, pas de problème selon certains juristes qui travaillent justement sur le volet légal de ce plan. Un niveau élevé de pression sera exercé sur les gens pour qu'ils s'adaptent, disent ce militant d'extrême droite présent à la réunion, via justement des lois adaptées pour ce plan. La remigration ne se fera pas du jour au lendemain, dit-il. C'est un projet qui prendra plusieurs décennies. Tous les ingrédients sont réunis, sont sur la table pour faire émerger ce projet de terre. De riches investisseurs, des influenceurs pour assurer une communication bien ficelée, des juristes et un parti bien évidemment pour porter ce projet. Ce plan, pour terminer, c'est une inspiration de l'Allemagne nazie, puisqu'en 1940, Hitler avait mis sur pied un plan appelé le plan Madagascar, qui projetait justement de déporter près de 4 millions de juifs sur l'île de Madagascar, capables de les accueillir. Bandeko, eza grave, oyo. Plan, oyo bazana yango, kaka, pour la immigration. Mais bake musika na banzi Juvens Mundibu, mwana ya Tongo na Bundes na Allemagne na Stuttgart, Franklin Akwete mwana Stuttgart na banzi bino na mama na biso Kipanvita bozolanda soda ya poto. Makambo eza makambo ya solo. Na zeko inventer te boyoki bango moko bazolo bayango. C'est-à-dire que bazako projeter que 2 millions, dans le bien 2 millions, il y a des immigrés, il faut pas bimana mboka, en Allemagne, ba kende ailleurs. Ba éviter soit dans pays nini, mais en Afrique, soit en Afrique du Nord. Donc, Afrique du Nord, il y a ba Égypte, ba Maroc, ba Tunisie, ba Algérie, ba mboka na, ba oluka solution, ba tinda bino kuna. Ba lingi bino su na mboka na bangote. Wana sko eza ba makanisi, oyo ya extrême droite. Et extrême droite, ils ont dit deuxième pouvoir na Allemagne. Netomona awa, Marine Le Pen, RN, Rassemblement National, deuxième pouvoir, il y a France. Nengepe, oyo bozomona wana, extrême droite na bango, na Allemagne, bazako projeté que, bako, c'est-à-dire expulsion forcée. Ce que vous allez allemand, mais vous avez intégration té, oyebi koloba allemand te, bazako bimisa, bazako expulsé, bazobot la mikanda, ba étranger, ba obwaka sukuna te, ba undima susu étranger moko te na Allemagne, ceux qui bango bazui pouvoir, pour baza na 23%
il y a sondage. De Bazali, deuxième puissance. Il y a niveau politique. Na Allemagne. De Bazumi Kano, likanisi que, même ba allemand, ba obaza ba allemand, vrai allemand, mais soroza na intégration te, oyebi makambu ya mboka te, osintéressa na mboka te, baza ko luka ba luka solution de ni ba ko retirer au mukanda na yo la nationalité allemande. Alors, l'étranger, ba France, ba allemand, ba kobot la bino mikanda, ba retirer bino mikanda, puisque faut bima, ba na besoin ka ba allemand de souche, o ba bengi allemand ya mundele, ya misu, soki blanc, soki ndenge ni, soki ba bangonde ba ngo besoin, bino se faut bima. Na lobaki etambola mokili mobimba, etambola partout. Na France yango to vivre. Na France bazo luka ndenge nini ya kobimisa ba étranger awa bakende na Rwanda, puisque France ezali partenaire ya Rwanda officiel. Bandeko ngai France ezali partenaire ya Rwanda officialisé, c'est-à-dire que baza ko sala tout kaka mayele oyo ba anglais ba sali yango pe ba français ba olinga ba sala bo mona ba belge pe ba olinga sala yango o mona e panza na ba Finlande na ba Norvège na ba Suède na ba mboka ne surtout ba comme na buluga ke boke na kubwaka na Rwanda ba pesa Rwanda mboka mbongo parce que Rwanda ndimi charge o nyonso. Bande konanga eza ya koyinda awa mikolo yo guerre na France, guerre ya politique na France. Guerre donc gouvernement na opposition, guerre ya kosakanate pour la capitale immigration. Alors opposition zo senga ba régulariser batu. Mais gouvernement ya Macron na premier ministre na ya Sika na kombo ya Gabriel Attal na ministre intérieur Gérard Darmanin baza ferme, bauti ko promulguer loi ya immigration, c'est-à-dire que balingi expulsion, balingi refus ya demande d'asile, balingi non accès na ba prestation sociale, na ba prestation familiale, balingi c'est fini droit de sol, balingi comment on appelle ça, accès au retour, il y a des étudiants pour un visa. Baligné en sous-souté. Maintenant, il y a guerre, il y a makasi contre opposition awa. Il y a on a aussi une émission, oyo, eza moulaï peut-être oui, mais eza intéressant. Partager en go, bandeko bozo conscience, bo s'intégrer, bo luka misala, ozana mukandate bunda kaka, kangama na luka avocat, bo luka soleil poto, boya kobenga, bobenga na pesa bino information, na la bino ba démarche ya kosala. Bandeko nga je suis là pour vous. Na na saba noir wana te mité mabe. O bana kata politique, na so na kata politique, je suis là pour défendre la cause de mon pays et la cause de mon continent. Quand tozo yena kata ba ya ba mboko yo, to yi kotanga ba classe, to ye to mayele, to ça na kata gouvernement na bango, na kata politique na bango, et ça justement pour to défendre cause ya ba africain. Et non tout ça contre ba africain, c'est infaisable. C'est inacceptable. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que yo okoye outi mboka Afrique musika oyo célibétude na ozu chance ya nationalité au côté na politique okomi contre makambo oyo yo moko souffrir nango okomi c'est-à-dire à l'aise que oui balobi na oké bandeko na ofo bazwa visa yo bité bazwa visa te bazala kuna. Ici il y a trop, on est assez, on est fatigué, il y a trop d'immigrés, il y a trop des étrangers, on est fatigué, ils restent chez eux. Mais yo moza mutu mwindu bongo comme ça oza mabele na yo. Bande ko to soit conscience. Na soya ka ko ibisa bino ndenge mokili tambola bozwa conscience. Aime ton prochain, to linga na bolingo to zele loko moko po makambo tambola malamu.
Bande ko ngai bo bima na ba chaîne ya salté bo bima na ba chaîne na pambala bo ye pa ya soda ya poto JDK mon pa mon konzi ba information ya immigration puisque immigration ya ngonde leki nyonso bande ko ngai botika kolanda ba mitakala wana botika kolanda ba rando ba polémique ya ko sona ka o manike soki Jaël soki Kisinjora soki oyo aswana ki afinga ki oyo afinga ki oyo Fally Ipupa Ferregola nani oyo soki mbongo apesa ki pona Chaka Congo soki mbongo ya Fally azo confirmer ngo ye moko boye apesa ki combien babilo ko to s'intéresser ngo ya buzoba. Oh, ce qui est plus important bande ko na mboka mundele na mboka ya bapaya eza mukanda. Eza mukanda. Bomoni oh nous na télé bino na eza makambo leka et puis eza ka le début nanu c'est-à-dire ya mabezoya bino bato oyo bonana ba problème ya ba demande ya mikanda bona problème ya demande d'asile bona problème ya renouvellement bona bazo boke baba o retirer mikanda ba 1 an 2 ans baza ko zo mukanda ya 10 ans bazongisi yango na 2 ans bande kona ngai soko bungisi mukana na yo boyo kango malamu bolandanga malamu soko bungisi mukana na yo sikoyo soko bungisi mukana na yo pour que ne ko renouveler yango faut compter 250 €. Soki obungisi mukana na yo pour que ne basa ela mukana mususu awa na poto lelo na France et commis 250 €. Soko ligno changer adresse na yo na longo na adresse on a comme adresse oyo 25 €. Na kaleza ko fele. La France n'a plus d'argent. La France qu'est-ce y a trésor public, y a France économie et ça les sous-soutés, ça chaos. Par tous les moyens, bah, le ni urbain d'abord mbongo. Mukanda, y a demande d'asile, soro lingi au koti ba accepter yo pour na mukanda demande d'asile. Il faut compter plus de 400 € pour na timbre. Bande konangai mukanda zaka ofele. Mukanda biso te ba poto ezaka ofele okeka bosel ba démarche tout ba bengi babi mukanda no yango yo zi mukanda. Le lopozo mukanda il faut au verser au pesa mbongo plus de 400 € pour mukanda na yo. Il y a demandeur d'asile. Bande konanga poto ziki poto baby poto mbongo eza susute. Awa da biso bino mbongo eza susute. La crise est en fait France est comme le roi la Grèce. Parce que la Grèce, mbongo ya souté. On doit souffrir la Grèce na niveau santé. Yango France comme na niveau ya Grèce. C'est-à-dire mbongo ya souté, trésor public, caisse vide, mbongo ya té, bazor lukande ni osala ba tout parce que place pendant jour mbongo, nyo seza bloqué, fermé en Afrique. Afrique quand il va porte nyo c'est-à-dire mbongo place au côté ya souté. Donc yango moni bazar teme la biso africain a on kati ya Europe surtout en France parce que ben mbongo ba yeko pesa biso, ba na ko kabela biso et ça ouvre en Afrique. Bande konanga immigration de ça la blague té ezo pardonner té so za na mukanda té bande konanga yi bozi na sabino ndeko moko po bino bondima ka té so za na mukanda té bande konanga yi vanda na ndako so za na mukanda té bande konanga yi vanda na ndako komekate na kende ko beta tour na Château Rouge na ba pokwa mo bona ke nomela moi vert na beta na moi tour mo bona Château d'eau na ke nanu ko beta na tour mo ba côté mo ba nganda na ke na côté na ba groupe ba troupement na beta na tour ba côté Tour Eiffel ba Château ba Ferrari ba nini na luka na milaxa na nuke na lata kitoko na ke ba mona ngai bande ngai o se retrouver na aéroport Anjili soki ozana mukanda tende ko ngai vanda na ndako. Bon éviter ba voyage na ba voiture accompagnée. Bon éviter bande ko ngai bon éviter ba voyage on a que Belgique na matana voiture ya ndeko moko boye ke ba contrôle nzela yo tikali so na mukanda te. Ya leki yo tikali. Bande ko ngai zaka ba conseil na ko pesa bino. Bozo mayele kota la durée ya émission te yo kande onga na zoloba. Immigration za ko yinde za ko bemba guerre ya ko sakanate. Guerre ya ko sakanate pour Emmanuel Macron a outi ko promulguer c'est-à-dire loi ya immigration. C'est-à-dire
baza ko durcir opposition senga ba lembisa moi singa muke mais bango ba boyi il faut ba durcir loi ba expulsion ba renvoi ba kwenda ba lipapu ba location familiale ko serré ba regroupement familial ba moboya droit au sol nationalité fozela ato botami awa mona botami awa fozela ti 18 ans bande konangai na prison bana miki na prison ba la prison na loi oya promulgué oya promulgation oya bazo kolinga ba confirmer ba si ba confirmer déjà et tel gars président de la République allo ba yango ba français bozela kamini kezo ya bande konangai na ok musika te na lobi mingi na pesi bino ba tio nyonso na la musibino boyoka oyo ndeko na biso lobi soko za na mukanda te komeka te ona okende Hollande na matana voiture ya ndeko oyo o soki na vatana na kende boy na okende Belgique na okende Suisse na okende Luxembourg na matana voiture ya bandeko oyo soki na Iber soki na ebité soki bobenga ngo ba kombo bolingi nyonso keba otikala on se retrouver na aéroport Njili keba zaka conseil ya soda ya poto. Je ne suis pas là pour na kobangisa yo pour na kokebisa yo mais pour na kofongolonde matoi na misu ozwa conscience que makambo ele kana mboko yo za sous blague te tona la mukanda te na vana ndako tika banganda tika bimela mela bima bikota kota na ba voiture a batu keba ko frauder na ba bus na ba tramway na ba métro keba ndeko na ngai mabeko yela yo rapide ondima te. Alors boyoka oyo ndeko na biso alobi grave. Il vient de quitter comme ça dans la poste de police parce que je me suis fait contrôler. Quand la police est venue, j'ai pas de mon vraie identité au fait. Donc quand ils ont tapé, ils n'ont pas vu. On était 3, on nous a pris. Ils sont partis avec nous. Et ils sont allés faire le contrôle. Et quand ils sont arrivés maintenant, j'ai vu que c'est une affaire maintenant où on dit qu'on doit dormir. J'ai donné mon vraie identité. C'est la PAF. Quand la PAF, ça c'est police des immigrants. Vous comprenez, ceux qui sont là pour les immigrations réellement. Donc c'est une manière de vous dire, nos frères qui n'ont pas les papiers en là, qui ne sont pas en règle. Même si tu avais un titre de séjour avant que c'est périmé, qu'ils ont renouvelé, ils ont refusé de renouveler, invitez les coins où il y a beaucoup de personnes. Arrêtez de vous mettre dans les coins où il y a beaucoup de personnes en là. Si tu sais que tu n'as pas demandé asile, tu n'as pas un papier d'asile qui est en règle, arrêtez de vous mettre dans les coins où il y a beaucoup de personnes. Je suis allé voir, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont là-bas. Ils m'ont laissé parce que je suis en règle. Si moi je n'étais pas en règle, j'allais dormir là-bas. C'est moi seul ils ont laissé, les deux autres sont restés là-bas et vont dormir là-bas. Ils vont les contrôler, ils ont dit qu'ils vont les donner quitte TF. Ils vont les donner quitte territoire. Donc méfiez-vous aller là, de vous mettre dans les coins où il y a beaucoup de personnes. Vous comprenez? S'il vous plaît, faites très très gaffe. Parce que où la France arrive à aller là, on rapatrie beaucoup aller là. Notre frère, que Dieu nous protège, qu'Allah met la braque à ce qu'on fait. Boyoki, notre frère Yemoko Aïsibino, s'il vous plaît. Quand n'est soda pota sengabino, s'il vous plaît. Sorozana mukandate, kokendaka bikendaka kendakate. Ba covoiturage, wana boyoka ba covoiturage. O muta olongwa France, aokende Belgique, na covoiturage. Kebande onangai contrôle nanzelo tikala. O muta olongwa France, aokende Hollande, na covoiturage. Keba o tikala, o se retrouver na bikiedi. O lia bikiedi na aéroport Njili. O muto kende Luxembourg, Suisse, na Genève, kende Lausanne, na kota kaka na kende o tika la choza na mukanda te bandeko na ngai bo tika makambo wana. Boyoki ndeko na biso a témoigner. Bakangai bango 3, bakena bango, ya kosi mukanda, akosi kombo. Ta komi kuna bo babina mono, il faut bon lala awa na garde à vue. A moni somo wana ya garde à vue, a lobi vérité pesi kombo na ya solo, ba beti ba moni garana mukanda. Ba libéré ba camarade mbale ba tikali ba lali kuna amoni ba ndeko belé o baza kuna baza na mikanda te o baza ko bongsela bango o quitter F. Ordre de quitter le territoire français. Ordre de quitter le territoire français. OQTF. Bandeko na ngai ngana yeko la msaka bino so yo moni miso na ngeleki mulai olingi na okolanda ngoti na sukate promesa ya yo ngai na yeko fungola kaka na yeko la msaka ba conscience o alingi ya tati malonda la Marie Gomon ba bizu na esika yango wana
yangona ezanga te adorable adoré kabeya ba bisou na yo pezanga te na banzi na okeni musika te na lingeka na epsa mama diadia ntaku mizekele mama merci na bolingo na monaki et puis na yo oboyi na tanga kombo na yo promesse ate mais na monaki loko tindaki batu ba omona yango na prochaine émission na monaki loko tindaki merci na yo oyo boyi na tanga kombo parce que ozamu ta discrétion nzamba za alinga batu ya lokola yo nzamba alinga batu lokola yo ya discrétion olinga te olingi na okoloba te mais osali geste pour na sodano ya mikili soda ya mikili zo eloko na pour na yo tango tsaka d'émission na olata kitoko beta yango batu amona na otanga kombo na yo te po lingité mais eze sengo batu komona ngo mukolo batu komona yango na koyebisa bango ndeko ya tindaki yango avani na mboka boye na lingi batanga kombo na te po alani muta discrétion ane muta lokumu te alingi na eka kimia la paix du cœur bande ko ngai na suki awa tokomi na prochaine émission na kopesa mbote na ngai na famille kitenda o elinga soda ya poto famille na ngai mobimba oba soutenaka ngai ya Meda kitenda na Épinay sur Seine ya José Mbambe kitenda na Évreux ya d'Alliance Mbabu na semeki ya moto mama na biso Elisa Litulia na Sévran bambote bisika bozali na pesi mama Dia Odimba bambote siko zali na pesi mama na biso Ochindo na kombo ya maman Marie-Louise Ochindo na 80 dans la Somme Amiens bambote esiko zali na pesi maman na biso maman Pauline Mbosisa ba bisou ebele merci maman na ngai on est ensemble sodano ya poto yeyo na bosanité na tour 37 Kashmi Mishka ba bisou ebele Rachel Poba Oya 77 na bosanité Marjolaine Simba Oyo ya 91 na Viry Châtillon en tout cas boza ebele vraiment na suki awa na pesi Yampangi Dieu na maman na biso lumière Swamunu na kati ya Vendée na 85 Sable d'Olonne bambote bisika bozali en tout cas bien l'image bambote na ngwana bien l'image soda pota ozela ka micro bande ko ngana ozela micro bo prometaki nga so 10 personnes bo prometaki nga micro ki lelo ata suite te bande ko bo prometaki nga ike boko aider papa na biso ya artiste comédien oza maladi ki lelo suite moko te bande ko ngai ba congolais tout ka ba promesse ngana sina prometa ki bande ko nusu ngabi na bango bozela soki batindi moi quelque chose na kosala moi geste bande ko ngai bosala boyede papa na biso oyo aza malade bomonaki émission na salaki na suki awa na ko souhaiter na ko présenter ba mes condoléances na nga les plus attristés na famille Chaka Congo en tout cas oyo azali mobundeli ya ba artiste en danger vraiment lelo ekwelié nzambe asungaye azwa molimo na ye apema na kimia ba artiste botelema ba artiste musicien ba artiste comédien ba bino surtout oyo ya bundela ka bino lelo pe bobundela ye bokunda ene sengo en tout cas Chaka Congo bravo félicitations nzambe azwa motema na yo molimo na kimia epema na kimia en tout cas paix à son âme et en tout cas une fois de plus mes sincères condoléances na artiste nyonso na famille na biologique et puis na radio lokole oyo ayambaye ba solola na ye na mona déjà ba image tout fiston Pelende tata Sadek en tout cas vraiment merci na bino surtout oyo boko sunga boko sala que Chaka Congo akundama avec beaucoup d'honneur beaucoup de na esengo nyonso et puis kimizala kati ya liwa na ye et surtout mukolo na ye enterrement na bobsek na ye nyonso de kamalamu merci tokomi la prochaine émission ciao Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV,
votre chaîne, Papa Soldat ya Poto.